Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon nazola que ça va chroniqueur ba chroniqueuse nzela ya sika ya la photo bien sûr ba nzela na bino botikate mais nzela esika yango naza kolakisa bino ezalaka nango deja mosusu ezalaka botyaka yango kate me lelo bokoyoka yango mpe na kolakisa bino po tokotonda mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabon. Bandeko, poto, et comme il passe on a ouvert. Mais, bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba tunabisa ba théâtre, bozolo ba, poto kangamagate, eza savante, et vosilate. Mais, mi beko chanzaga, makambo, eza go chanze. Ndenge kaka, bozo sala na YouTube, ba condition, et chanzaga, ndenge pe, bozana kati ya Congo, bobotami, boyoki batata na bino balobi na tango ya epoki boye ezalaki ndenge boye na epoki boye ezalaki boye elingi koloba mokili echanzaka makambo echanzaka alors bino pe age na bino ekochanze yango na koyebisa bino lokola boza bagene ebongi erangoyo soki ozwi surpris oza na mbongo no ozalaka na bula poto en tout cas ozela mingi te tula mwisi ya jaza oya mikili olukano te okenda kotuna bitunela sikoyo ngala kopeso information ndenge nini okoyiboya poto sans kokatisa mai alors bandeko na ngai bomona jazz kavolo azwa avion mbala moko akiti poto bolobi akiti na Allemagne bomoni mpe babis na libanda bomoni bataxi mais nakanisa bisika telemaki na ndimi te ezalaki aéroport fo ezala gare ya train mais naza sûr et certain jazz kavolo akitaki na pays voisin ya Allemagne elingi koloba akitaki na Pologne to na Tchécoslovaquie yango wana sikoyo nalingi nayebisa bino nzela ya poto na bamboka wana ezalaka banda kala ezalaka donc okozwa mbata na yo moye na tanga kombo nango ndenge batangaka eza te parce que mingi mpe bakolinga bayeba cope oyo nazoyebisa bino alors bambata wana ebimaka nango mwa mingi même kuna na bakote bozali okokozwa yango surtout bato baza na ba Angola Kenya okoki kozwa yango sikoyo bato oyo baza na Congo alors esengaka mingi invitation prise en charge biloko euta bakote ya bamboka oyo bon ya Pologne nayebi ndenge ekende te mais oyo ya nini ya Tchèque ya bapays mosusu eza pembeni ya Tchécoslovaquie bamboka wana nayebi ndenge ekende nayebi ndenge bato baya namona ndenge ekende bon mikolo oyo nayebi nanu ndenge ezokendele te donc fo nazala na bino franc donc na 2019 oyo nayebi ndenge ezokendele te mais mikolo eleka ebanda kokende na ndenge moko ya biye ezali babiloko moko ebimaka mbala moko ya voie normale invitation to prise en charge en tout cas bato ebele baya misusu baza tisi mpona bamboka wana bazotanga misusu bakende na bamboka mosusu ezali bainvitation na ba prise en charge ya modèle na modèle ya kotambola
yaba étudiant pe ya makambo ndenge na ndenge nga moyena pesa ba détail eza te. Alors pona kokotisa mikanda kuna en tout cas même pona ozwa mbata biloko nyonso ntango osala makambo na ndimi te ekoleka na mokuse naloba neti 1000 euros na ndimi te. Bien sûr ekokokoma même pas 500 euros mais oyebi makambo yango ndenge ekendeke moto azokende atiaka baessence na voiture aliaka na restaurant azwaka mopepe yango wana fo emata mais elekaka 1000 euros te. Okokoma wa mbatano mpe jamais bakosongisa yo mpo bato baya baleki déjà plus de 30 oyo nga nayebi mais ata moko te azonga. Donc elingi koloba ke ezali bambata ya kitoko. Bon mpona bato mosusu oyo bazoloba nga namoni yango kaka pasi circuit mosusu eza te ekokala lokola ya Turquie to ezala lokola ya Turquie wana nga mpe nayebi yango te. Mais bino moko bokoki kosala makasi bobanda koloba kote bozali bozwa bavisa neti ya Kosovo, Macédoine, bamboka wana soki bozwi mbata nango mpo boya na ndimi te bokokatisa mai na ndimi te bokodinda na mai eza te mabele ti bisika bozokokende. Soki bozoya mpona kotambola ndenge moko bokoya botamboli bozongi. Soki bozoya mpona kobeta bale bokoya bobeti bale bozongi. Mais bokokatisa ata mai moko te. Sikoyo ndenge nini bokoki kozwila mbata ya Kosovo to bozomituna eske mboka wana eza kaka na bitumba? Non, bitumba déjà eza te. Parce que nga mpe nayebi ke bitumba ezalaka te mpo naza na baninga bato ya mboka wana. Mais natiaka yango vraiment kate parce que nabulaka même pas nakende kuna. Mais mokolo moninga na nga asenganga voiture napesa ye akende na mboka na bango nabudaki. Mais lokola naningaki napesa ye nazalaki kointeresse mingi nayeba soki akoyilanga bamandi te, soki akosalelanga combien de jours po akoma mpa na bango. Nalobi nanga non, nakozwa voiture na yo na Vienne d'Autriche nakokende ti na mboka na biso. Donc soki nalongwe na ntongo nakosala kaka 1100 km nakomi nakokoma kaka mokolo moko. Soki navandi natali famille eseli nazongi nanga mbala moko na comprendre ke kolongwa na Vienne ti na Kosovo na mboka na bango eza 1100 km. Sikoyo nga nasalaka Belgique Vienne ba 150 km, nasalaka Paris Vienne ba 1200 et quelques kilomètres. Elingi koloba ke mbala moko na comprendre ke na mboka na bango eza pembeni ya mboka oyo bandeko bazoluka baya. Na mboka na bango mbata eza eloko pamba. Na mboka na bango mbata mpona baétudiant eza eloko pamba. Na mboka na bango mbata mpona traitement eza eloko pamba. Bien sûr baza na kati ya monde oyo ya Schengen te to Europe te, mais bazalaka na Europe. Yango wana eza circuit oyo bino moko bokoki koluka. Ngai mpe soki nalingi koluka mais nakoluka mpona bino te, bino nyonso bokoluka bobenganga. Liboso mpona mekanano motu moko ya famille nanga na chroniqueuse to chroniqueur moko ya ngai to oyo natalaka mingi bango nde na meki bango lokola bakobai. Soki bakomi bakiti nga moko naketi mboka wana namoni bango nazwi bango na aéroport natali ndenge fonctionnaka wana nde nakoki koyebisa bato mosusu to soki bango bazongi bamemeli bino biloko bakomema. Soki bakarakasi ya linduki nayebi te bakoyebisa bino ndenge voyage na bango eleki. Yango wana nalobi oyo nyonso alingi aya poto, en tout cas yaka poto, surtout soko yango na bujeng okoyoka gunango.
soko yepe na kipapa okoyoka gunango to na kimama mais okoyoka mingi gu ya église to ya muziki to ya babaya mais soko ina ba jeune na jeune okoyoka gu ya makambo ebele neti babiso to ya mike toyoka bagu nyonso oyo ezalaka na poto ya sport ya kosuka na mai ya makambo ndenge na ndenge ya kosote likolo ya pont biloko nyonso ya moke toyoka mpenza bagu ya bagu mwai na tanga eza te tomoni baprovince oyo ezala na metro te koma na metro tomona bamonument oyo bino bokendeki ndenge bazotonga yango tomona bamonument oyo esalama kala ndenge bamodifie yango tomona baautoroute esalama nsima tomona bopital esalama nsima tomona bagénération ya baprésident donc bino mpe soko ya vent okomona gu ya poto na ndenge ya kosakana te ata balobi no oyakala na poto oza na nini mais oza na bilenge mpo soko ovandi okanisi bonheur ovivre awa okanisi mpasi oyo ninga kovivre mpo oyo kotika ekozala vraiment pasi makambo to olobake non soki natikalaki nanga ntango mosusu nalingaki nakoma député même okomi député boketwa kofinga yo mais biso wana poto eza différent ata bafingi yo eza kaka différent donc eza neti oza na congo osala émission batielo bacommentaire mabe bangongi bazoswa yo banzinzi bazotake yo mama ya malewe wanana ebeli te okokokra te me nga bakokotielanga commentaire mabe nazolia boudin blanche essence ya voiture eza plein nabengi mwana nalobi bon enasombeli o telefone atuni modele nini nga alobi modele boye alobi te tika nga mwana si nasombi ya sika wana ya modele wana ya ngai te donc ozomona biso awa eza différent mo osilika na bacommentaire eza vraiment te donc eza kaka te ndenge moko bozalaka na afrique kaka na congo te partout moto aza maladi azolia te bozobondele alia bino moko bolobi ke mpo nga moko mpe nazala mwana moke nazala kuna balobi ke tala mwana azolinga kolia te deuxième jour balobi ke lelo mpe alie te me tomelisi ye mwa ndambo fanta ameli to bamelisi ye mwa nido ya miyoyo ya moke ameli me akoki kolia te me biso na poto okoki kobela ndenge nini ezalaka te akoki kolia te bino mpe na mboka kuna soki bokoka kolia te parce que eloko oyo ezosenga olia na ntango ya maladi okomonela yango wapi me biso okokaka kolia mpo biloko nyonso ezali oyo ekopesa ugu par exemple bango ntango nga nazala kobela soki bamelisi nga fanta bamelisi nga na deuxième jour so bamelisaki nga na premier jour nalingaki na lia soki miliki wana balesaki nga yango premier jour nalingaki na lia mais balengelaki yango mpo basalela yango ti ya ndako mobimba deuxième jour babangi na kokokufa yango basali mais biso atango obeli bayili yo yogurt bayili yo crème otali olingi yo te olingi ya banane ya fraise ya framboise bon ndenge moko kaka ekende kaka ndenge oke donc tiokolia yango biso bato maladi baliaka kaka bino bato maladi baliaka te yango wana soko ozalaka na bula poto en tout cas yaka poto nga nakoki koede yo soko benga kaka na conseil mais mpona zwilo mbata non sikoyo rien fo bato ya famille nanga na communauté moko baya babeti tour bazongi nsima bayebisi bino ndenge ezalaka nga nalakisi bino kaka ke banzela eza nango ebele mpo okoma na mikili epuis boya mbango mpo après 10 ans bano baza na 10 ans bakokola bango mpe bakolinga balia surtout na ntango na biso même na ntango bavie na biso bato babandoko ya poto etanke minere ye moko akomi na poto amema te mbula na ntango na biso mpe ndenge moko
to misusu aza majeur akosi aza mineur to aza mineur akosi aza majeur na kanisa bozoka makambo na solo bana bino yango wana boloba te bovanda kuna bozela soki nini po biso tanto koma na poto tobakisa bambula tozala mikolo po koka kovanda yo moko na ndako no bapeso liberté me bato mosusu mpe bayaki mikolo bakitisa bakoma bana batia bango na bandako ya bamama d'accueil bongo yoka ndenge balesa bango lokola bana mike me biso baninga na biso ya mibali soki ozotambola ozwi momi bazotuna we bapapa na ye bon lokola bango bayebi keke biso tokosa makambo toloba kaka non neti nga na banda koloba papa na nga aza na États-Unis alobi ye pa kobima lisolo ya bisi camarade na nga wana ya moto mwindu wapi oyo sportif oui oyo mannequin oui papa na na États-Unis yango amonana neti américain bon nasukisi awa botika na malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.